Triste nouvelle, triste réalité, la famille, vanité des vanités, tout est vanité. Sango ya matanga, sango ya pasi, sango ya kolelisa pour la communauté congolaise. Bandeko nanga kande to yebisaka bino, soki matanga ye, eza matanga, moyen to bombango eza te. Soki matanga ye, eza matanga, moyen to lobate ke non eza matanga te, eza te. Po to yebi biso nyonso ke eza musala na biso. Soki sango ya matanga ezali toya kopanza nteke na bino eza mwa bongo lelo toye na sango ya matanga concernant surtout et encore communauté congolaise na biso communauté na biso kande boyebi bandeko nanga sango ya matanga euti kokwela biso. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande boyebi toye libino sango ya pasi, toye libino sango ya mawa, toye libino sango ya matanga. Communauté congolaise bazolela, communauté na biso ezolela bandeko nanga, en tout cas ekomi kosala pasi mingi na motema. Avant na kota na dossier na mozindo pe na makambo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information somo. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abona kabongo, bobo sana pete, ko klikaka sur ngonga ya notification. Madame ngonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que Étoile Inès TV akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer, c'est notre devoir, oui, bien sûr, eza nango devoir na biso, kande to yeb sarabino ko informer pebino eza devoir, kolanda pebiso plutôt eza devoir na bino kaka ndenge bo yebi. Voilà. Lelo to ye na sango ya matanga bandeko nanga to yaki kolala kolamuka na sango ya matanga. Matanga ngo nani mutu akufi eza le docteur ya Magoda. Na bandi badeko ebele bayebi docteur wana ya Magoda kombo na ye penza ekenda sango ezala bato ya diaspora bato ya poto bayebi docteur Kitingi na bandi boyebi ye bato mosusu babengaka ye docteur Kiting kombo na ye ezala docteur Kitingi wana docteur ya Magoda toyaki kovanda ka boye to ya koyoka ke docteur wana akufaki docteur ango akufaki ndenge nini docteur akufaki bandeko nanga barimer eza ebele o akufaki na insuffisance rénale bato mosusu o akufaki na bimakambo na ye o ya bande komela tellement que ya zalaki docteur ya Magoda donc alingaki abandola kisabasi ke non c'est lui le meilleur kolika mibali nyonso ya mokili yango abandaki kosangisa bakisi na ye komela se komela mais toyaki kovanda lobi nango neveu penza ya docteur Kitingi nde ayaki kobenganga en tout cas lobi mama Étoiline barimer nyonso zokende sur les réseaux sociaux eza nango lokuta oncle na biso akufi selon lui alobi oncle na bango akufi na mbasu donc babwakelaki mbasu wana a souffrir nango pendant année mobimba ane penza mobimba oyo abandaki ko souffrir na mbasu meki kolandela ye asalela ba traitement ya makasi mais etikala nango kosimba te jusqu'à ce que teta nini mbasu wana eyaki kotinda ye ti na liwa akufaki tango aye kokufa c'était le lundi na 3h du matin oyo ayaki kotika biso mekaki de leur côté etikala kosimba te. Alors sans plus tarder natiela bino nanu mwa vidéo yango ya docteur Kitingi tango azalaki la famille
bamakambo oye moko abande ko sala façon na ya ko traiter bato. En tout cas, je m'excuse, ezana bamakambo maloba moko ya mabe oyo docteur wana bande ko loba. S'il vous plaît, bo kitisa moi volume soki besoin na bana, bo kitisa moi volume, bamakambo na ya bande ko loba loba bino moko boyebi, ba ndeko na biso ba congolais, il y a de ces congolais o ba se respectaka te, je dois le dire. Ba papa mebimba, bamakambo mosusu ba bimisaka, mosusu zo mituna me batata oyo soki bana na ye balandi bako lingango to bako lingate. La plupart ya ba vidéo na ye eza kaka ba momo ko bando bimisa kuna eza vraiment ya bien te pona ba parents soki baza na bana wana balanda, mais je dois au moins kotier la bino vidéo wana boye ba maladie nini ya bandaki ko soigner parce que na mekaki ko kata kolongola ba makambo wana mais ezo sungate. Donc vidéo mingi ba maloba na ye wana eza moi éparpillé na vidéo quoi, donc moi ya ko kata ilingaki ezala te. Alors bolanda moi vidéo na ya mukuse nga ya bino mama Étoiline Ines TV nazo zonga moi sima pona komeka ko ya ko sala analyse sur dossier oyo tolanda et on se retrouve juste après. Morodo solution c'est pas qui tingi wana utakila libolo na défaut on tira libolo na défaut tira libolo na défaut na do ba do libolo doit défaut. Voilà, merci beaucoup pour excuser ngai. Na moko tuko témoin na isaki na ni bani moi plan moi ni mais mutu vraiment a sala que titi. Voilà, merci beaucoup à ton mon frère, tous en nous va tous continuer. Alors yebisa biso baki c'est ça ndengeni. Bon bana poto na semno bana le lobo bakakeli kata goro na mukongo mundela longa te bamelaka bokoko. Soka na mukongo mundela tika kolonga ngote bamelaka bokoko. Na yebi ke bino mingi na poto kuna malili ya poto bagore sala AVC. Donc bakayu eleki mingi donc solution ezali fomelaka bokoko. Pour hémorroïde corridicliso gore sali AVC lali. Tu payes la chambre 20 €, au betika kumoko manque à gagner. Donc il faut au bon saborona. On a ça bâti ça si que ça wana. Voilà pour ça bâti déjà présenter biso. Voilà siko et ça la marandenge nini ya baki yango yo mo muto sala ka. Wanga imoko na kende mboka na kende na finalement. Donc na kende mboka wala na système yo mingi de donc na kende mboka moko za banzete donc ça qui ça si na sali na za na la peine capitale. Qui c'est comme la peine capitale. Voilà pour ça la voilà. Oh kangali soko fermer les fesses. Donc au kenda poto kala depuis Zaïre au bakagate. Li soko comme polé le fermer les fesses en gros. Donc kangali soko ya kobaka. Baba kango sensina mafuta mbila okotisi yango na nzela lisoko donc fermer les fesses eza pona basi na mibali on va fermer les fesses eza pona hémorroïde ata mwasi ata mobali il faut bakaka so lisoko eza po hémorroïde fungulaka mobali lisoko so fungulo lisoko moye gore tele mabieza mona gore kondi bon na mwasi fungulaka libolo omona bazo si ba zo pente mitinza donc elenga libolo esati bako boya o même pas la hémorroïde so lisoko eza polele makamto il faut fermer les fesses kanga lisoko kanga lisoko OK voilà pas oyo zesu nako baka pe yo moko na baki yo mo ezati obaka ngai sunde ya bokoko nako baka yo obaka ngai sunde ni dote ozo moi c'est faux bon sabor. Merci beaucoup toso la masolo toso masolo ya bakisi oso sala ya ngai te pardon ami internaute et bo comprendre et puis na peine capitale donc peine capitale donc mort subite donc wana ka likataka lokola libendeka donc peine capitale nde yango nde peine capitale donc mort subite yango sikoyo ese makambo oso sala ozokoma ba couple to ozobomisa mama likatana mukongo mundela longa te bamelaka bokoko foza sécurité naturelle oza bokoko na biso naza pe na levire ya goro levire ya komase goro ozopenda goro eya molai monene 23 cm abe yango levire ya likata donc soko ozwi yango meme yo moko osantire bo ya relige teraye ngai te s'il te plaît kosala yango osala goro bon tout solola OK sikoyo vina yo toyoka te oganya vina ondeli s'il te plaît koboucher caméra vite on atanga na ngati na double na premier primaire mais lelo na suivi na ngana soka eza longa te faut na tatu la monene na nzambe on atanga te na soka la premier primaire lelo ngaki tingi na zwa vina ngana soka oza vina na makambo na na zwa vina soka pour soma lo pango na ngana soka soka futa ngai pour na goro kaka na tanga te
on va retomber la licencié. Azo de la sopa mutatanga te. Si c'est maïle nous s'abstila. Tu sais en ligne il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de titre. Oh, je suis licencié, je suis ministre. L'ambête aux alagaté. L'ambête au moutapou sur la ministre Bazaïbo. Moi, ça, a besoin d'un bon, on a besoin d'un soka. L'ambête au soka de mon côté. L'évangile, c'est l'homme qui trinité. Assassin des femmes, guérisseur des hommes. Zanambongo, ça la gora bien. Goré au football, relation. Le goro, c'est la vie. Et puis la voix, ils sont les sous-sous, et là, au et là, au moins, ils sont mères. On y a été au Qatar. On y a été mère à Qatar. Et si ça reste mal à l'ibolo, il faut pas compter ça là. Donc quand il va compter, comme il y a un boulot, va parler là, il faut pas compter ça. Si ça va botter à l'ibolo, on y a mis la gâte à compter. Vraiment, papa dit tingi. La docteur dit tingi. Nazaki makombongoloba parce que oyo solo bana éviter ces évangiles selon yo ton. Évangile c'est le qui tingi. Donc mon consommé tu as des soka. Ça fonctionne à hôtel, ça grade à hôtel, ça mais ça ça ngoro. Sikoyo maman lo pango soutine wat. Maman lo pango ça sous la zemi donc à 5 bis. Donc ça sous zemi. Donc maman lo pango na minute ça à 5 zemi à 3 mois. Donc bino la poto ba numéro de 089 60 50 869. Mandela sous numéro là. 089 60 50 869. Docteur Gitingi. Ça rappelle bien beaucoup de ça rappelle ba. Yango na tuni. Awa yo moko zozonga kamboka ko kende ko zo ba biloko yo. Est-ce que ozo mekango pe na batu mususu apart yo moko ba ko ba indenge ba. Ça quand même ça, ça la plus de millions de vues sur YouTube. Est-ce que biloko zo ça la Simba on s'attire dans le dos. Simba bolo. On dit penda moto. Et puis nous avons battu le record à cave dans le monde. Mais docteur, on a fait une heure de temps à cave. Mais la pété Moukinza, mais ça n'a pas de sac. On a dit que la face à ma belle, mais c'est le logo de l'ambassade de l'église. Merci beaucoup, docteur. Alors, c'est pas un problème. Rafik Touba, reconnu par vous, Rafik Touba. Docteur, est-ce que la Nayeba, tout ça, va pour ça, docteur, star. Je suis star au Belgique numéro 089 60 50 860. Docteur Ginting. Numéro. Faut que c'est un secret. On doit comme ça corona. Et ça y a AVC. C'est un secret dans beaucoup de voilà, merci beaucoup, docteur. Et puis, il y a un ratagaté. Ce qui est raté, même à corona prière. Dernière chance. Des fois, les gars n'ont pas dit Tingi. Si vous prenez le c'est ça. Mais c'est prêt, il faut se sentir. Il faut se sentir. Merci beaucoup, docteur. Un mot comme ça, il y a fait pour la révolution. Bana Poto, na Paris, bana Paris, bana Londres, bana Allemagne, bana Angola, bana Luanda, Brazza, Point Noir, Afrique du Sud, Cap Town, na Tega la Djobour Mingi, Paris est belé donc, bana Montréal, Canada, États-Unis, Dallas, Atlanta, Bon, selon les informations, vieux à Kofi, na insuffisance rénale, non, ils ont produit insuffisance rénale et tout. Non, les vieux n'est pas mort de ça. Selon un proche de la famille du docteur Kitsingi Ting, parce qu'il n'y avait que master proche non, les vieux Azalaki Nambasu. Donc, docteur Azalaki Nambasu, si tu as un côté hôpital, tu vas y avoir qui coûte et tout, parce que Azalaki Nambasu. Alors, tant que Nambasu, bah miki au sein de traitement, beaucoup et tout, et si il y a la rechute, il y a ma casse. Né ba à hôpital et si il y a kufa na 3 heures du matin on a expliqué et tout. Mais à le bieza o ti ba bazolo ba que non insuffisance rénale tout va produit na non ça n'a rien à voir avec ces histoires là apparemment ça n'a rien à voir avec ces histoires là et loko ebomi eza mbasu. Donc ba tout bazo véhiculer message que non les insuffisance rénale non ça n'a rien à voir c'est vraiment Mbasunde et barré vieux banin. Donc mes condoléances à toute sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu et surtout une pensée à tous ses clients. Bon, selon les informations, vieux à Kofi
na insuffisance rénale te ne bat baolo ba que non ils ba produit na te bomi insuffisance rénale et tout non 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 le vieux n'est pas mort de ça. Selon un proche de la famille du docteur Kitingi Tinga, on tout naïe parce qu'il n'avait que master là za proche na ya na bango et tout. Et puis singa non, les vieux azalaki na mbasu. Donc docteur azalaki na mbasu, ti tanga côté écoute hôpital, ba tu bayeba ki kututé et tout abana côté que c'était parce que azalaki na mbasu. Alors tant azalaki na mbasu, ba miki ko sala ba traitement na bokoko et tout et simbité, ti ayo sala rechute ya makasi. Nde ba rekota hôpital et simbité ti ayo kufa na ba 3 heures du matin nga expliquer nga et tout mais à le biza o ti ba bazolo ba que non insuffisance rénale to ba produit na et non ça n'a rien à voir avec ces histoires là apparemment ça n'a rien à voir avec ces histoires là et loko ebomi eza mbasu donc ba to bazo véhiculer message que non les insuffisance rénale non ça n'a rien à voir c'est vraiment mbasu nde tout et barré vieux banin donc mes condoléances à toute sa famille à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu et surtout une pensée à tous ses clients. Voilà, de retour la famille Nabandi Ebela Batuto Tati Kolanda docteur Kitingi. En tout cas, veuillez m'excuser quand ndenge na lubaki isa mama Etoline mutu atia kite a lubaki plutôt te mais na tela ki bino vidéo parce que nazaki na besoin vraiment boyo ka makambu nini abandai ko traiter makambu nini e bandai kokoma nyonso wana na lingaki penza boyo kango na ndenge moko bien izate ki non na tela ki bino pour peut-être na kobetisa bino mabaku non boyebi mama Etoline aza mwana nzambe na lingaka toujours ko sala makambu nanga na ndenge moko bien voilà to kolanda awa ndiko na biso pe mosusu kande na lobaki na ebandeli ke non ndenge za boye docteur Kitingi eza mbasu déjà dès le départ eza te ke non tozolobela ebembe mabe parce que avant na sololana neve na ye eza déjà na bato o babengaki mama Etoline Ines TV balobi tata wana eza basi ya bato o abima na bango basi wana mibali na bango nde basali ye bongo. Bon, la famille déjà boyebi la plupart surtout ya basi basi o basala kindumba eza na basi mosusu oyo bakoma na niveau batondaka lisusu te. Sko basi ya bongo yango bomonaka basi mosusu bakendaka penza kotinda se kotinda omona azokende kotindaka azotinda mobali akende komela bimeli. Je me rappelle même eza na mwasi moko boye o na yeba très bien mwasi wana eloko asala ezalaki nini mwasi yango azalaki na ndako libala tellement que avant abala abande sala vie penza makasi na kosala vie na ye makasi oyo abande kosala eyaki kosala ke mwasi wana akoti na ndako libala akomaki na ye kotonda lisusu te tango abandaki na ye kotonda lisusu te nde eyaki kosala ke mwasi yango akomi kotinda mobali akende kokomela bakankuru mobali amela bimelamela mobali asala boye mobali amata akitaka jusqu'à ce que ekomaki na niveau tellement bakankuru wana soki kanguru eza kanguru mobali tellement etondaki ye na nzoto ekomaki lisusu kosala te mobali akomaki kolemba biloko wana nga na décourageaka toujours bato n'encourageaka bato basala biloko ya buzoba te surtout bino ba jeune garçon koboma nzoto na yo te mpona mwasi soki omoni ke mwasi olingi alingi nzoto akoya koboma yo pamba malamu changer na yo direction c'est vrai koboya mutu oyo si olingi oyo motema esi eponi ezalaka pasi eza na bato mosusu bakokaka ngo te il y a même de ces personnes oyo bakanisaka kutu bamiboma mais vaut mieux obima na yo tango eza nango tongo ke ozela mukolo oyo ekozelela yo pasi pe mawa pour que obanda kolinko kokanisa ndenge nini ya kobima vaut mieux obima na yo bien avant eza bongo s'il vous plaît bandeko nyonso bolandaka mama Etoline Ines TV na bolingwa nzambe na sengi bino penza soki deja omelaka biloko ya meli wana eza biloko moko ebebisaka nzoto ya makasi eza biloko moko na encourageaka te soki oza na besoin ya komela mwa eloko mela tangawisi omoni ka gingembre sala gingembre na yo osali mwa gingembre na yo sombi osali yango malamu osokoli yango soki oza na mixeur omixe yango kuna okomona yo moko keno gingembre wana eswanyaka na bapota ya kati na bapota ya libanda eswanyaka penza na ndenge moko ya somo ke ozala mutu keno okendaka komela biloko oya bimeli biloko o basi basangisi na kati ebele
eza biloko oyo ezobomaka soki bootala bato ebele lelo bamibali lelo baye kose retrouve baza lisusu na makasi ya kimobali te eza na babiloko ebele oyo bamela batikala koyeba keno baconséquence nango ezali baconséquence ezalaka ya makasi lelo okomona yango te me lobi kuna okomona yango c'est vraiment important koyeba ndenge nini ya komibatela bomibatelaka s'il vous plaît bomibatelaka soki okomibatela te moto ya libanda akotikala kobatela yo te nga nalobaka toujours batela nzoto na yo posa nzoto biloko ya mokili eza biloko moko etikalaka eza biloko moko oyo tokotambola nango libela te mais soki okomibatela ekozala toujours bien yo mpe mama oza na ndako ya libala ozopusaka mobali na yo papa namona bapapa mosusu bamela boye ozoboma mobali na yo lelo soki lobi akufi na bimelamela wana bomona te keno yo moto kosouffrir bokanisaka basalaka biloko mosusu na luwenge te salaka biloko oyo omoni keno oyo soki nasali yango ekosimba kosala biloko te keno parceke namonaki mobali ya camarade na nga asalaki mobali ya camarade na yo oyebi te nzoto na ye eza ndenge nini sikoyo ya yo mobali oyebi te nzoto na yo na ya mobali na yo plutôt eza ndenge nini alors c'est vraiment important ya koyeba ndenge nini ya komibatelaka na système mpe na ndenge moko ya kitoko voilà bandeko na ngai yango kaka tolingaki topartage na bino en tout cas toye nanu kopresente basincère condoléance na famille ya kitingitingi en tout cas nos sincères condoléances à vous toyebi ke eza moma moko oyo réseaux sociaux mpe ezobimisa yango oyo bino mpe bozobimisa ya bino bokangaka matoyi eza bongo alors bacondoléance na famille na bino nyonso mobimba nzambe alola nzambe oyo apesaka oyo mpe azwaka nzambe alola asunga bino surtout mpo na ndenge ya kotraverse moma oyo mpo toyebi ke eza moma moko eza nango facile te alors que l'âme de notre frère docteur Kitingitingi epema na kimia nyonso. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine. Ciao.